bando basi bando mbali bando nanga ngai pe na zo pesa no ma témoignage pona ko lendisa parce que to bakisa na kaka pero di moko to ba ke tangu orchestre panzani ya Noël aliaka te maya pamba o po melango il faut ba palabre belé tant sous olali bo tali pembe mobali alali te miso ofungwama ngape ponge kati parce que mobali alali te suko bo vandi bozo solola ozo pese courage ya Noël ko simba kaka oza artiste de ozo sala kaka orchestre wana e ko simba kaka kutu ndenge za wana zamba ko pambolo lisusu ozo susu sise ko leka oza ki nango j'étais toujours là nazo ko réconforter nazo batenza nazo tesa mbana ngake mage musala musique eza sute benga na lingi e kaka nazana e kaka nazo lakse kaka bolingo wana ona za ko lakisa e kaka tango musique eza ko beta. Pe en même temps tozo prier, toche intercession na kati ndako. Na mo ibiso toza ko intercéder butu toza ko intercéder, yekuna zo recruter ba musicien. Na butu pe ponge jate est-ce que ko simba? Oui, ya no ko simba. Ma pata est-ce que ko simba? Oui, ko simba. Na zaki wana te pona pesa e parole à découragement. Na zaki ko taisa ye omoni ndenge makamezo le kalelo boy, lobi to lo ba makamu susu. Mais lo basi alelo bakomi ko lobela vie na bango kaka kolandisama o ezo le kalelo baza ko s'inquiéter na venir baboze ka venir eza ya Nzambe mama tango bayi no zo le kala période apasi zala wana senga d'abord secours à Nzambe Nzambe azala au centre ya couple na bino na tango makamwa ezo le ka mabe en même temps ozo ko encourager mobali na yo ozo pesa ye courage bando nanga zala fidèle. Et ça fait que mon bal n'a comme un problème, yon est la minute wana au profito comme un fidèle. Mais tant mon bal n'a pas de difficulté, azar aux elanzamba sel et sous ce lot comme sous ma lame, yo aucune infidélité, offrez-les sous zela. Na minute wana mon bal na yo azana pasi, de onanga, yo talise bolingo, ko talise découragement te, talise que nzamba zali e ko simba, pesa e parole à courage. Restez fidèle. Et là, la base mususu, mibali baza l'hôpital, mobali azo kokata ko soulever ta maïté pour assurolater l'ombi. Moi si pour vandi wana, ozo mona bien que mobali aza la difficulté ya ko soulever à ta cantine. Mais ozo sa mobali kasi soulever cantine na moti. Salaka makaso ko simba. Ndona nga, mobali azo ko soulever ta cantine te. Mais yo soulever cantine na place na ye. Soko na ye. Mobile azo ko atako brosser te brosser ye parce que sa période azo le kanango yo taina Nzambe ke mobile azo le kana période moko maladie to ya ba infirmité moko boye ou bien pas si moko lié mais il faut s'attendre toujours que Nzambe osale quelque chose zala na pembeni mobile na yo mobile azo kufa na pasi azo ko atako soulever quantité azo ko atako late lambate azo ko atako liate mais yo o profiter obi mikolo mobile na moya bouger zate mobile na moya sala mikolo ezate ya onga na profiter na bibina na koluka mbongo non kipe na mobile na yo bando nanga kipe na mobile na yo parce que na nyonso ya tebake victoire ekozala kaka amen ngata uya na la saka accident bando nanga boka accident na sango maboko mibale bukanaka toke na end mobile akura osukola te akosimba te lote maboko mibale ils ba plâtre mais j'étais là na ba pembe na ye ngamo na zalaki wana nazoki soa mobile nanga nazo lesa mobile nanga kwa bébé moko gladi azo lesa papa na ye mo azo lesa papa na bi papa bébé bébé papa pourquoi parce que papa moi ali est surtout na kati avion tant au kende end avion ce que salika moi mouvement boy kuna mobile ya gangi mona ngapi na gangi parce que paso ya yo kati wana ngana ko yoka automatiquement ce que avion ningani ya no la gangi ngapi na ti na kati avion gladi azole sa papa na ye bébé papa mange tozo seka pour ka seka parce que pas si t'aimer les kaki mais moi na mignon na imu bébé papa mange bébé papa pour aseka kaka bossa ka moi paswana ngai pe la bien bébé papa mange moi nazole sa yo bébé papa mange parce que na minute wana ozo na besoin mobile aseka ta mukie
mais yo mobali aza na pasi otiki ye zalaka na pembe na ye po osekisa ye ta moke abosana ta susi oyo alati mpo na ndenge aperdre mosala zala wana sekisa ta mobali na yo abosana ta chômage oyo azoleka nango zala pembe na mobali na yo sala humour moko po amona ke non quand même aza aimé malgré situation azoleka nango na Inde nga mona sukola mobali nanga nga mona ndatisa mobali nanga nakobima te naza na Inde nalobi te ko ona ke noluka bilamba non naza wana mais yo memi mobali na yo na voyage mobali aza na mbeto hôpital yo profite lobi lokwa toza na voyage na profite na kosala basha ozokona kosala basha mobali yango boyelaki na hôpital aza na hôpital basha okenda kosala yango mpo na nani oke soin médicaux na mobali na yo soit mobali no nana esili te nana se rétablir te soki diagnostic ezopesa nanu ça ne va pas yo lobi ete na profite na baséjour lokwa tozali awa chéri obengi mpe chéri nazoya na profite nanu nape kosala basha nini okosala mobali aza na mbeto hôpital zala na ye parce que okendaki koassiste ye mosusu kutu mobali mpe ase retrouve na hôpital aza ye moko baotuni mwasi aza pi mwasi aye te parce que aza makambo na ye ndeko na nga non douleur oyo mobali no azoyoka yango fo yoka yango pasi wana azoyoka yango fo yo yoka yango bandeko na nga na periode oyo mobali azoleka nango mobali no aza peut-être na prison ndeko na nga zala na pembeni na ye pesa ye parole de Dieu loba nzambe azali souffrance chômage loba na mobali oyo ke nzambe akosala kotika mobali no na mboka pasi te oui okoyi koningana okanisi kaka ntango ndo azalaka mpo toloba yango peti ntango tozalaka nde ere oyo oui okanisi na odeplace ntango bozalaka mais edécourage yo te esala yo te ke otika mobali na yo okonte na moma wana bokoyi mpe kovanda na mobali na yo bozoresole atuka ntango tozalaka tala nde tosali boye totala oui c'est normal mpe eza nzoto mais émotionnellement zala fortifier mobali na yo talisa ye ke nzambe azali talisa ye ke avenir eza meilleur talisa mobali na yo ke amona kaka oyo ezoleka wana te mais aespérer na avenir oyo eza meilleur yo komemela ye tristesse te komemela ye découragement te face aux souffrances ya mobali na yo lakisa ye bolingo lakisa mobali na yo bolingo loba chéri ata leyo toza te me ngai mpa na yo bolingo eza kaka nalingi yo kaka toza kaka toza na biso bien lakisa mobali na yo bolingo respecte ye basi mingi soki ka mobali succès esili mbongo esili ali akomi komanke mobali respect mobali oyo bana ye chéri lambelanga fufu yango fufu wana olambela wana mbongo nini opesi nga omanke déjà respect chéri est-ce que osala boye tika obeyanga chéri mbongo eza te obeyanga chéri mbongo eza te kaka non balangage wana te mobali aza na kati ya ndako yo bimi oye na yo mpe butu mobali atuna yo mais outi wapi ozotunanga na outi wapi est-ce que yo ozosala oza na mbongo oyo nga na kovandela na ndako otunanga na yaki air nini mwasi ya job tomoni esika alobaki yango te amemiraki kaka bi koma nzambe akoki kosala yo boye parce que mwasi ya job ayebaki intégrité ya mobali na ye ayebaki kondima mobali na ye ayebaki ke mobali azalaki mutu ayebaki nzambe makasi koma makambo boye kokomela ye mwasi ya job alobi c'est que nzambe akomi injuste koma mobali nanga azorespecte yo azopambola yo aza koadore yo bofrandi mpo apesaka te mobali nanga namoni nzambe aza injuste fingano kaka nzambe okufa nde yango sikoyo job ayaki kogangela bi te yo kotindanga na finga nzambe te okoki kofinga okokotinga na finga nzambe te parce que nyonso oyo nga nazalaki nango euta epa nzambe nzambe ye moko asepeli ye moko asepeli ke natika ya maboko pamba ye moko mpe ekosepelisa ye soki akopambolanga lisusu ereka mwasi ya jour asali kondima oui bandeko nanga na periode ya pasi na periode ya mikarakano otali nano ndenge mobali no atambolaka otali nano ndenge mobali no azali kosala mosala duku makambo ekomeli oui etake moto kokoba yango nzambe tosali yo nini makambo yango nzambe osali okoki komimire okoki koyima mais yo mwasi na koyima na yo wana zala toujours pembe na mobali na yo mwasi ya job ayimaki parce que amonaki ke koma nzambe asali bo mobali nanga pa ndo nanga mobali nako ozala pambola nzambe akoyi mpo ozala abangaka nzambe me makambo ekomeli ye diable nda meki ye mpo soki totali bien
Job, avant, azala frappé dans la tragédie wana. Satan tout na kinzambi.